Direct à Sentinelle TV, Bobo Messeni, chaque vendredi, tous on a enseignement, matéa, bas conseil à communauté, bas conseil à famille. Un serviteur de Dieu, Azalika Gamutu, Ayaka na Sangomala Mute, il y a côté à Bible, mais Ayaka pena bas conseil, parce que na Moka Poto, ici quand tous allez aller Moka Bilenge na Bilenge, bas jeune, bas parents vraiment bas arrêté, yango. Ils ont mingi biso baboti to biso basai na nzambe to leka na kolendisa bato kolobela bango sur la bonne nouvelle kopesa ba conseil koteya kolendisa pe koéduquer bato. Bible est claire et l'objet l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Na tango nyonso tu ozomata na tango nyonso tu ondimeli Yesu, na tango nyonso tu otiki mokili po salela nzambe, Satan akosepela te, Satan akoatake yo, Satan akotinda ba kolite na ye, ba serviteur na ye, akotinda bato ya ndenge na ndenge po baya kotombola yo, baya kolakisa yo ke obungi nzela, baya kolakisa yo ke réussir te, baya kolakisa yo ke mission na yo esimbi te, baya kolakisa yo ke oza ko rond-point. Mais c'est que yo o zala focus na mutu abenga yo pe na mission na yo. Mosali na nzamba solo mission na esila kaka tango solo etali likolo. Soki zongolo etali likolo Bible zoloba nanu bakundi yo te bato bawando pesa témoignage. Bino mo bomoni ke olangi osho akufi nanu kutu ebembe bimite ba témoignage ya mabe bato basanzi bato ba lobby ba vérité. Balaka bato mabala bango bana bango babala raté babotola bato bambongo bakabola ba famille bana o bakangaka bandoki na bandako babengana bango babandaka bashege lelo bakoma kuluna. Donc tala témoignage ya mabe ndenge ni elandi bango pe kangami na bango. Félicitations na peuple. Bible zoloba bolo ba vérité bo yoka mutu te pe bo banga mutu te. Alors misala na nzambe ezosala misala na satana pe eza na kati ya kosala toza na ntango ya suka. Na ntango ya suka Bible elobi bato bakozala na kokwanza bakozala na posa ya liloba mais bakopesa bango bakolekante sauvage. Yango moni na croix ya Golgotha Jésus asengi mai baeli vinaigre ezalaki enseignement que na ntango bato bazala na posa ya mai où ils allaient la parole pure. Na place ba pesa ba parole pure, ba pesa ba vinaigre, ba pesa ba masese, ba pesa ba collecante sauvage. Tala lelo bato boni bazali toujours na combat spirituel malgré bozoba onyo sotueza kuna na kindoki. Tala lelo mama Shabani na mobali na ye balandi textuellement idéologie ya olangi na mobali na ye, même liwa ya olangi et bangote bazo continuer na bozo et puis à travers le monde na diaspora partout diaspora congolaise et na bato bazo so bato na escroquerie ya bato na ki moyibi bondo ki bato na lokola ba rôle modèle lokola ba modèle à suivre. Donc ezali mabe ndenge nini okoki ko découvrir que environnement na yo bato zo vana na bango bato liaka na bango mela na bango baza bato bisala mabe ndenge nini okoki ko bima na kati ya groupe ya bato oyo uvandaka na bango me bazala bizaleli ya mabe bazokanela yo bazosala mabe ezali simple landa enseignement oyo lelo eza vendredi peut-être okoyeba kozwa mateya pe ekoki kosauve yo parce que na vie na biso na sa mokili les expériences makambo nyonso tozokutana na bango bakokoso baku bablessure baattaque bafreinage kotonga kotiola nyonso wana babenga ngo école de Dieu. Nzamba collection école na ye a traité yo alakisa yo mabe ya bato bayina yo po epesa yo makasi pe ekolisa yo. Ngai na olobango na français, j'ai béni mes ennemis, j'ai béni mes amis parce que mes ennemis ont fait de moi ce que je suis. Si mes ennemis ne m'avaient pas, si mes ennemis n'avaient pas maudit ma bénédiction, n'avait pas freiné mon élévation, j'allais pas servir l'Éternel. C'est à cause des coups et blessures, c'est à cause des complots, des cabales que j'ai forgé mon caractère, j'ai forgé mon ministère
à cause des coups et blessures. En réalité, munene ya bitumba ne munene ya victoire za liboso na yo. Nganga asenga kamona kizengi te. Mutu peso akoki kozwa kisi asacrifiaka kaka mutu amayele, mutu aza Jacob na ye, mutu aza Isaac na ye, mutu azali na valeur na ye ndake na kopesa. Alors soki na vie na yo Satan azobundisa yo te, communauté azobundisa yo te, baninga yo kanisaki baya baninga bozolia bozomela na bango babundisi yo te, c'est que otambolaka na Satan. Mwana na Nzambe nyonso, vrai mosali na Nzambe, Nzambe akobundisa yo te, mais Nzambe akotinda babundisa yo, mais Nzambe akolongisa yo. Alors lisolo yango nde nazoloba eza nango kaka masolo ya nzete ya Moïse na banyoka Pharaon. Tokomi na tango oyo mboka yo vandaka fu bayebaki ozalaka na nzete ya Moïse, parce que Pharaon aza na nzete ebalukaka banyoka, Moïse pe aza na nzete ebalukaka banyoka, mais nyoka ya Moïse lokola aza mosali na Nzambe solo ekomela oyo ya Pharaon. Yango bandoki basorcier batamite ya mabe nayebi ke bino bamisusu kindoki eza famille, mama nondoki, tata nondoki, bandeko nondoki, famille na bino nondoki, ba quartier na bino bato bayebaki bawa bandoki. Alors so bosali erreur oyo akomeka un vrai serviteur de Dieu, yebango boko lala, yebango boko lela, yebango boko tia maboko na motu po Nzambe ya solo akobundela vrai mosali na Nzambe. So oza un vrai serviteur de Dieu ko banga bataki te, ko banga bitumba te, vanda na yo tika Moïse na nzete na ye azela nzete ya Pharaon. Tango Pharaon azobwaka nzete na ye baluki banyoka, yo kolenga te, yo kolela te, yo zela nzete ya Moïse e baluka pe nyoka emela banyoka Pharaon. Alors soki omoni toye na poto mboka bana na bana toye kutana awa ne toye na poto mutu na mutu na mukolo na ye, na jour na ye, na avion na ye, na nzela na ye, bamisusu baya na bateau, bamisusu baya na makolo, bamisusu bakoma bamata avion te, bamisusu baya na avion, même na avion bamisusu baya na première classe, bamisusu deuxième classe, bamisusu baya na bateau, bamisusu na train, bamisusu na makolo, bamisusu basala ba cascade na kala bateau akomi. Essentiel biso to koma. Mais Seigneur koyeba ke bato ebele oyo biso totikaka na Afrique lokola bandoki tozali ba bandoki po ni bazaki salite bazakola ta bien te, mais lelo bakoma na poto baza pe na ba passeport rouge, baza ba citoyen européen, baza na bandaku batambola ba voiture, baza sur ba parfum, baza na ba compte na banque. Donc différence ezate po yeba nani azandoki nani azosalela Nzambe solo. Différence ezaka na misala na bango. Yango tango olingo vana na batu, tango olingo tambo na batu, tango olingo sala ki connaissance na batu obe okutana awa. Parce que ça na des relations. Et ça na baninga oto uta na bango Afrique, to yeba na banda Afrique, to tanga esika moko, to sambele esika moko, to vanda quartier moko, soki ba yeko kutana awa ekoli saka subolingo. Mais ba rencontre nyo surtout oyo bo yeba na Afrique te bo yokutana awa. Ce qui est fondé sur l'évangile, ce qui est fondé sur la parole, c'est trop dangereux. Na reprendre. Na biboy. Et ça, la bande comme sous to yebani bande Afrique, to botama quartier moko, to pola quartier moko, to tanga école moko, to sala esika moko, to sambe l'église moko, to yebani bande Afrique. Ce qui te voyage, to yokutana awa, kindeko ane komi plus que kindeko. Mais ça, la bande en Afrique, bo tigala komona na te. Boye ko kutana ana sa drapeau, boye ko sala pe ki camarade, boye ko tambola pe boko mi famille. Mais est à la base sur l'iloba, est à la base sur la parole, et c'est cas où Jésus Christ est Seigneur Sauveur, c'est là où la parole et l'esprit de Seigneur s'accordent, c'est là où Jésus Christ est Seigneur. Mais ce qui boye ko kutana kana mutu awa, mutu wana alingi bo sambele sika mokote. Mutu wana assemble la gâté. Même Jérusalem Maria sala gâté. Pour ça, on va dans la église, mais on va s'embêter. Parce qu'il y a mon église, tout est comme une aventure, il y a moi mais ça va nous s'embêter même pas. Batika manzambe, s'embêter la soute. So ça alliance la batande mwana, yo za na bonzambe te ba obomayo. Parce que ça na battu belé to za na bango awa baza bakadia pemba, batami tema mabe, o misala bango ko bebi sabana batu. O misala bango bebi sa réputation bana bato, o misala bango kosa makambu, o misala bango biloba loba, o misala bango freiner bomo ya bato, ali ko yoka te yo freiner, ali ko yoka te yo bonga,
alingi koyoka te yo sali conteneur, alingi koyoka te yo sombi car, alingi koyoka te yo sombi parcelle, alingi koyoka te yo voyager. En réalité, ko préparer retour en Afrique, ba préparer ngo mukola liboso komi na poto, banda déjà ko préparer retour na yo. Alors tu as remarqué que ça na batu mususu banda ba ya ba préparer retour te. Aya avant de la ko lia na ko mela, avant de la ko tonga na ko critiquer na makambo e ko critiquer te. Soka komo sutuka batu mususu ba komo zonga e bandi ko pese kanda e comme si biloba loba et comme si asangisa bandoki nyonso to mokili baloka mutu po mutu voyager. Bien aimé, ko zonga na yo Afrique o ko préparer ngo muko ya liboso komi na poto. Soko komi na poto eke ozano na souci ko zonga te. Osali no plan ko zonga te, o ko zonga rapete au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans elekeli yo awa, o komi fwa komputu. Soko yika mutu komi ko zonga o komi mal à l'aise. Ola la te obenga na tongo benga na poko yeba makamni ezo salama akei to akete akokende to akokende te arata avion te nyonso tu wana parce que yo omibongisa te pozonga na Afrique parce que yo le roya okanisaki ko lia boudin o za komona na kini te ko lia mapo za komona te peut-être pe place akolala malunga ya lagite mais ye awa mundele ate sakani batunda ko mundele asa bozwa mbetu okoma kolala pongi obosani au tiana programme note qu'un jour faut zonga pas na bino, un jour faut zonga kota ba boti nao, un jour faut zonga kota la communauté na yo. Alors l'air baninga ba komi ko se préparer à ko zonga, ko ke ko somba, ko ke ko tonga, ko ke ko bongisa. Alors ya yo ki ndoki o telisi o bengisi ba ndoki no surtout au monde ba bongisa ba. Alors Bible les a clair, ba je sabison na Galates 5 18 ezo ba boye. Galates 5, 19 plutôt le but. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les aminosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit à ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, c'est simple pour yebake environnement na yo, bato liaka na bango, bato melaka na bango, bato sekaka na bango, baza batamisala mabe. Soko moni kotonga, soko moni jalousie, soko moni biloba loba, soko moni kimi ezate mutu mobima musane ko kosela bana batu makambo, misane ko loba mabe ba couple musu, musane ko ya tonga ka batu nyonso yenda za malamu, ya tonga ka bana baninga me o elekaka na ndako ba ya bana ni moko beta ni soluti ya mabe kutu koleka. Na bandako nyonso tu ya Kinshasa, bandako nyonso tu ya Brazzaville, bandako nyonso tu ya ville yo zali, makamama bende bana no bato basala, yo mona ngote. Me musala na yo ko beta masolo bana baninga, koyeba makambo bandako baninga, jalousie, songi, soko sangai na bato fubo bebana, lukuta, ko bebisa bana batu, ko sipote ba crime lukuta, ko former ba miyibi tout. Soko moni balobi ke mutazana kindumba, mutazana lokuta, et surtout soko zoni na famille na bango mama na etata na enoko na bandeko na e, bakanga bango bandoki quartier mo bayebi ke ba bandoki, yeba ke oza ya bilia ki obikoki. Donc oza entouré na bandoki, oza entouré na batabisa mabe, bima na groupe batu wana, kolia na ndako wana te, ko melasu na ndako wana te, kata relation parce que oktombe na place mabe. Nzamba ko yebso na ndoto. Nzamba ko yebso na révélation mususu ko yeba ngo kaka na ba acte okomona mutu wana alingaka bana batu mususu bapusa pembeni na ete alingaka kotika na bana batu te azana bato ya pona azana bato ya kopesa musuni azana bato ya kopesa jamais musuni azana bato ye akolinga bala na ndako azana bato ya kolinga te bala na ndako ne azana bato ya kopesa mbongo azana bato mususu ya kopesa mbongo te so azinyo afuta kate. Soki ozana problème ato ndenge ni akodef son mbongo te me yalinga kodefa mbongo na yo. Donc Bible lobi bato anengo wana oyo esika balobi ke balobi bato wana bazoliaka trop bazali ba adultère
bazali na impudicité, bazali na idolâtrie, bazali na magie, bazali na koswana jalousie, bazali na ba dispute, bazali bongo na ba meurtre koboma, bazali bongo na ivrognerie, excès de table, bazali bongo na ba secte, bazaba tabinzambe nzambe. Oyoka bango kaka tout le temps, oyoka ngana za na gêne. Tout na ya kota ki gêne mukoni ni rien, soko beti tour yo kutazo ya fufu. Esprit ya ba to ba benga ngo ba pharisien. Yeba ke ozali na milieu mabe, ozali place mabe esengeli obima. Alors, orobima ndenge nini? Zala na vie de prière, zala na jeûne de prière, soutenaka babola ba ofele bo primer. Masolo na oba tuba yebate. Oyebi Satan eloka liboso azala un esprit à contrôle. Diable azala un esprit à contrôle. So na camarade no aluka kaka yeba makamni yozo sala. Aluka kaka yeba vi na bino ni nanda kuna bino bana ngana ndo za bango. Sorry, ese bana ngana surtout obota bango tata moko, obota bango mobali moko, mama moko. Bueno, aliko yeba makam bana ba yakisiko ba yona mama na bango zande. Donc esprit à contrôle, diable azala kana contrôle yango so moni batiaka de cyclone. Tala même na ba dollar ba nini ba illuminati baza na contrôle. Police batia service à police na sécurité pour ani pour na contrôler biso. Ba yeba mouvement ni osala ki retrait otinda kini soko lingi diabolo a contrôler vie na ote olingi diabolo to entourage na yo ba yeba vie no te ba bloquer to ko beta ka masolo note o na osala conteneur o na osomba ndako o na osomba ka tikaka bango ba sutuka parce que noki akoki ko attaquer o te soka zube information te soki yo pesi be information nda ko attaquer yo nda ko freiner vie na yo alors ko sala erreur te o pesa noki information pour ko bloquer vie na yo alors zalaka pe muta jeûne et prière zala mutu ya ko sala ba sacrifice oromona ke ba plan yo sur tout monde des ténèbres ba ko bongisa pona yo et que zala nul sans effet ba ko ya na nzela moko ba ko zo na nzela sambo po nzambe na likolo azali ko batela yo nzambe na likolo ba ndobundela yo tozana monde oyo bato ebele ba échouer bakanisaki ke ndenge bazali na Afrique so baye na poto ba kolokota so baye na poto ba nzete ali ebukaka manga nga mwana nga mwasi Samantha azawe sanga bi papa nga kanisaka na poto ayaki ya mwana muke ayaki na 9 ans abi papa nga azawe kanisaka na poto bobukaka ba mbongo na nzete tala mwana muke azokanisa buka mbongo na nzete ezala bato mosusu mpe ndenge akoma mokolo me azokanisa babuka mbongo na nzete lera ye na poto akuti ke bazobuka mbongo na nzete te mbongo ya pasi eke aza na temps ya kosala te aza na makasi ya kosala te aza na idéologie te akomi jaloux akomi kobundisa et surtout keba na mutu oyo aboyi bosambela esika moko aboyi kosangana no na prière seka aza mutu abinzambi seka aza mutu abisala mabe amoni moto na yo akoki te yango akimi bato wana sikoyo bakobundisa yo soki bakoki yo te bakokota na mbana soki bakoki yo te bakokota na mwasi na yo soki bakoki mwasi te bakokota na bana no badétruire susi na bango ezali badétruire bana na yo badétruire foyer na yo mpo bato tu baloba bino na bango bokokani mais soki oza ya nzambe plan nyonso tu bato bakosala na butu mpe na moi nzambe akolongisa yo yango ndeko na nga zala ekenge koliaka bilialia te komela bimelamela te kosangana na n'importe qui te ngai na zwi baenseignement oyo na vie na vivre ndenge natangi na internat nalongwa na ndako ya baparent na nga na age ya 10 ans ti lelo nazonga lisusu na ndako na biso lokola mwana te do banda age ya 10 ans natangaka na internat nayakaka epa na biso na bafete batanga ba grande vacances congé ya Pâques na Noël nazalaki kuiti epa ba grand parents lelo na sisi nakotanga na université Mayengwabi une année après na ye poto donc banda wana ti lelo nazalaka kaka epa na biso nazongaka peut-être vacances peut-être nakotala baboti navandaka so epa na biso te na apprendre makambo ebele na kozala jeune olongwe epa baparent na kovanda na communauté koyeba bato malamu koyeba bato mabe koyeba ndenge nini Satan asalaka mpona kodétruire yo moto aza moninga na yo akoki jamais koassocie mwana no bakende kosala crime obe batambola basala mabe mutu aza moninga na yo mutu aza ndeko na yo mutu azali famille na yo soki akuti mwana no azosala mabe akogangela ye akobenga na ye mpe abengi yo apesi yo rapport mais soki oyoki ozotambola mutu moko mokolo moko ainfluence mwana na yo na kosala boye na ekopeli bango mabe
yebeza message nzambe azopesa yo ke ese sika na yo te fwana ba famille na yo te yo ndo mona ye bango famille mais bango bazwi yo famille te toza na ba circonstance na vie bato bazoyina biso mpona situation na biso bato bazoyina biso mpona bonzambe na biso bato bazoyina biso mpona franc parler na biso esengeli tokeba soko oyambi yesu ezali bitumba odéclarer guerre contre badémon nyonso to ya mokili alors nauti kotalisa bino bafruit de l'esprit te me bafruit ya satan ndenge nini koyeba ke mutu oyo azali mutu akadi apemba azali serviteur ya gege azali serviteur ya lokuta okomona bovanda groupe bosololaka boliaka bomelaka me botonganaka baza prêt ya kokosela me makambo oyo olobi te we makambo oyo olobaki na ndenge malamu bango babaloli yango na ndenge mabe alors so omoni groupe ya ndenge wana kokota na baje na bango akotuna te bima malembe nayebi lisusu king kester mene ya personam azango yebisa biso parce que tovandi na ye totravaille na ye azango yebisa biso alobi ntango ayaka na viva na muzika tellement akutaki milie wana ezalaki milie ya babruti bato bamelaka babangi azalaki koloba te avandaki kimia c'est vrai na milie ya babruti na milie ya bazoba na milie ya batamite ya mabe na milie ya bandoki kolobaka mingi te vanda kimia soko omoni milie wana bondoki mpe bozoba ya malamu bima na kimia parce que soki obandi kotuna yo bayebisa ye mosala ye boye yo bayebisa ye mosala ye boye bato wana bakozwa occasion basalir yo comme yo za star lobi bakiloba toswana kutu na proverbe 30 nga nasukisa proverbe 30 nga nagangela proverbe 30 kopesa un individu occasion te ake no tout ato lobi ayeba na nsima noke aswanaki na yo agazaki na yo asabo na vie il faut zala na lecture spirituelle soko omoni bafruit ya chair na groupe ya bato nesika okendaka nesika otiaka makolo kata makolo nzambe azotali so kata makolo soko okontinue yo kokufa mpe okende na lifelo parce que eza na bato ebele bakokufa bakende na lifelo na bible na maboko parce que bazali kotanga bible lokola kwaku parce que bazali kotanga bible lokola kalao parce que bazali kotanga bible lokola balivre ya Tintin to ya bagaulois ya Astéris alors enseignement oyo efongola bino miso enseignement oyo epambola moko na moko tokeba pembeni na biso nani Paul azokisa na Timothée na ntango na suka bato bakopona bapaster na bango babishop na bango bapotre na bango bakolinga bateya bango oyo bango balingi ezala bêtise ezala lokuta bango bakomonango malamu lelo oyo profession ekokisami tala bato bakendaki pa walesa tala bato bakendaki pa mutombo tala bato bakendaki pa bolangi tala bato bakendaki pa shabani shabani na mobali mwasi na mobali couple shabani tala bato oyo mama shabani ya Kinshasa tala bato balandaka walesa tala bato balandaka mukuna soko tali bien omona que ce sont des perdus baza na lifelo mais soko yebisi bango ke bobima na lifelo bolanda nzela solo bakomiso ennemi na vie na yo ndeko nanga luka ozala fanatique ya football luka ozala fanatique to supporter équipe songolo mais ozala fanatique pe supporter ya mutu te parce que bible lobi ba idolâtre bible lobi bato nyonso tu bata songi bata mite ya mabe bato bakoselaka bana bato makambo bato batambola na bakombo ya bato bato mokili momima bayebi likambo bayebi vérité mais yo kriye lukuta na yo okokota lola te ata lelo okosi bato kosambela kojenaka oyemba kokriaka omataka likolo omonaka bavision olalaka bagene na 40-50 jours nzambe alobelaka yo mais yo moko na sa ya motema naoyebi koza moto ya misala mabe esengeli oluka délivrance alors soki moko na bino ayoki likambo oyo ezali bongo mela nzambe moto azoloba opesa matoi na yo obongola motema na yo oyamba yesu mais yebango koprépare voyage Afrique ebandaka moko ya liboso okomaki poto soki yo oyelaki poto kolia komela soki oyelaki poto komela na kolata soki oyelaki poto badistraction yebango ke liwa ekokuta yo na distraction vraiment vendredi malamu tokutani susu na ntango na biso ya intercession miracle bozolanda biso na Sentinelle TV 1 tozali mpe en direct na Sentinelle ya diaspora c'est-à-dire Sentinelle ya Congo Sentinelle ya Congo avec K ezalaki bongo proverbe 33 le messager de la bonne nouvelle yesu aza nkolo na bimeli koto